Congo France. France.com site ya Tolo Masolo danger Masolo kitoko CongoFrance.com. Merci d'avoir été sur le site de www.congofrance où vous allez site moko Europe ya mboka na biso site où vous batons sur batela comme ma site où vous batons sur la biso na news kota la nouvelle ezo le kanakin bato bazaki bana na remixer na mando le risque ya Congoli ya remixer ma mimi nzemba na remixer boss na José Bibi Bikumba zota la ngai l'autre sur la nouvelle na biso auto messana ko sur la to beta li sur moi to messana ni ko zwa ba musicien na biso ba en politique ou ba sala ka mboka na biso ali to zana papa na biso bi yao oyo awuti libana mboka vanda kana kati ya France to meka kosola naye makambo ezoleka na France na bango batala ka bazan kubwaka lisu na bango na kati ya mboka na biso pour bango bakoma bato ba vandi kuna me bayaka tout temps ko contrôler pe ba misala o esala makana mboka na biso to meka kosola na papa apesa biso ba nouvelle ndenge bango bazobwaka kude na bango na mboka na bango o bango babotama o bango bazaka bana ti lelo pe basombi batongi la kisi bantu bazali na souci ya mboka na bango pour soka na souci mboka na ete bayaka na mboka na ete tali maza souci mboka na ye avandi kuna me ayaka awa avandi kuna papa so asali 2 mois na ki 2 mois puis na Kinshasa awa. Bonjour maman. Bonjour journaliste. Bato so basola ndo na Congo France ko bisa bango ni na zone. Bon, na pesi bango ni surtout mbote. Na PSP boss ya Congo France Didi Dipumba mbote ya trop. À partir de la France, bon, on a l'andara mingi. À taper bino na mona bino l'air nyo surtout. Bozaba na mabele. Ya quartier na biso bon, tout le monde est lelo. Ya mwana na za ne sengo mingi. Kinya ngo kutsa ndenge ni. Bon, na kana bino mboka bakoko mboka o ebota mboka o ba descenda o batika. Bon, kin bon na ya ngo l'air nyo. Bon, on a coûté bien, bon, ndenge ezalaka kaka. Mais moi, bah, changement ezalaka jour au jour. Bon, yangwana. Mais entre temps, pas être vendu, tous en quartier, mon résidence, tous en ministre, tous en colonel. Bon, balaba la paix, ils ont bon, moi, mais même on a problème de ya courant. Courant de m'keza on y a la biso. So ba bon c'est des problèmes à courant de et au ça la biso de kama bien. Ya on to mekama ko ko papa to so la no. C'est rigolo bobota maka. O bobota maka na lelo. Différence ni ozo mona on a génération lelo to na ba mama lelo ta ba jeune fille ya lelo. Ah, c'est biso to bota maki pe to kolaki. Donc différence c'est ça penza ya makasi. Na botami na lingwa là donc Saint-Jean. Na botami na katandako, na botami na Chouapa. Donc différence c'est ma casse par rapport à l'élo. Au ça moi bon l'air wana toi qui n'a pas problème il y a couranté. Et puis problème toi qui n'a ngo mingi ba courant zaki banda ko rotanga. Au moins ba net ba blo lo la ba télé, bon on pas na bino boké pas ya ba voisin, boké rota la télé. Mais courant de ça va katanate ka kolia pe za va facile ah kolia tongo midi pourquoi bon mamba kotanga mama kotanga pe ezala ki biete bisoto sali kotanga na bisoto sali na école Notre-Dame na Sainte-Marie. Tu sais que 7h, tu es en classe, 8h, 7h, tu es en récréation, tu vas nous dire que tu es 8h, tu côté. 8h, tu côté, 10h, tu es en récréation. Mais on a moins à récréation, ma passion, bon, déjà, pour que on soit mikate, banini. Midi, allez, bozongi, nandako. Nandako, on a déjà, maman, va si, maman, qui bloque ça. Bon, il y a beaucoup de choses qui après 14h, on a les sous. Na 14h, on a pesi bino mbongo. Oyo bokolia na école. Lem su kutu mbongo mpe bokolia tali. Bozongi na ngo boto na petit ya osala mwa caisse na biso. Tozawo cha na kata caisse. On a payé à partir de 15 peu bon après on a ça rayon au sombi kilo au sombi loko on a besoin et ça le collège l'hôtel en plus na quand tu es à l'école tous les mercredis bah ça on peut ça me sommes 1000 donc boyana copa boyana qui président la guinée
Présent, les Waneri Kassavou. Kassavou. Donc tous les mercredis, vous en avez un bino, boye allez bachili bino ba miliki. Ba théâtre peut ça les gratuitement na ba école. On peut enseigner ba foot ba moto. Très bien, très bien. Bon bano yo, bazai ko soit bien 10 premiers. On va rejoindre bien, bazai ko tana présent Kassavou. A ben sibino le wana na mongalema bokei. Bon, ba cadeau a repère ça bino ba livre. Pour ça, on a beaucoup de temps pour les livres, les bonbons, les wana mboka ezalaki bien. Les lorsque mboka na biso le toujours mona natan mwana peza ki est-ce que au mona moya 17 ans distraction basi au moni les wana biso toza respecter âge. Aux hommes on a toroza la mingi le mututo le rakolaka akana ba chérie na ya partir à 13 ans. Tous ont fréquenté ma fille voisine. On va autant en école de filles. Au moins, tous les mercredis, tu peux s'en ir rendez-vous. Mais il faut azala na âge na yo. Aux hommes, yo olingaye, olingaga ya likolo. Au commélier car lettre, au dessiné moi fleur, au pessier bolingonyo suana. Aux hommes, amour ou bien bobi ma boye. Exact. Bon, yo quand lève ce mercredi, beaucoup de jardin. Na jardin, nani, zoologique. Bokutani botamboli esili bomeli bakoka mutakosenga mutumbongo azate ere kokipe oke ozongisi copine sans que okanisa mabebo ina boye. Est-ce que c'est vraiment pesaki que au moins mwana ya 13 ans toka kotanda ku 23h0 bisole wana ezami bali à partir à 19h on ndako. Pour toi qui na camion moko ba benga camion ya ndolo ezako kanga batu na kingabwa bon lembo que ezalaki bien toi qui na camion moko ekoboka kisi ya ngungi na balabala omoni biso bumwana na biso omona tozako landa donc abino boko live ma bien tozako landa ba kisi wana ya bumwana ezako pomper pour eboma ba ngungi aleko na pe ba policier ba bombani ba kozela bino ba mineur lebo ko lekaka pa bakangi bino bokono retrouver na ndolo pele bakanga bino ba osenga mbongo temi ba parents na bino nde il faut balanda bino n'importe quel zakata yo la tino coupa mukuso mona ngo eloko te mele côté est-ce que ntango on a pe ba terrasse ya ke bien ngo moso mona ba terrasse mona terrasse koto terrasse ezalaki ya kotanga ezalaki penze belete ezalaki ya kotanga ata ba concert les wana ba concert mingi ezala ya moi ba concert ba miseni bazaki bon en époque na biso ba na ko bagi ba vrai ba vie rochero tabulei souvenir na rango tabulei le bagina Nico Kasanda ba beta concert mo na mweka na Mauritanie ba concert ya moi tabulei le wana zalaki na Vox na ye consigné Nico azaki na Fiat moko ya blé concert à moi ozamo na moi yo biso bana mikele bangembo ali tovandi tozakotala le wana kwami abandi lelo kwami pe akoti sika le wana siko batu inati oyo baolinga franco mingi baye bato bolivoitira Nico babimisa mo pepe allez Nico pasilika bibo banda lelo atobeta suna lingwala te ezalaki ndemana mais sinon te ba période na biso ezalaki penza bien et puis ba concert mingi lisusu eki na Kipwanda. Est-ce que la période de la phase puis vous avez bello maman saboté moi donc na mai ba boka ki mwana le wana pe ko bota pamba pe ezalaki te o boka mwana ndenge nini ce que tant boye na série pas invité tant to na série sera mon butu pour na kin to so ke poto sera mon butu na kina tant on sera mon butu mon que différence ni côté tant mon président Kassavou ba longwe to ina tant président mon butu différence pe za ki ko lieza ki pas si to ba école za ki pas sera mon butu bani na 65 le 24 novembre 65 et bandeli ezalaki nango bien au moins Nicolia makambo bien petit comme ba 70 et bandi ko changer mukeme kolia ba makambo tout ba classe tout ezalaki bien ba makambo tout ezalaki belete oyande après tant ce que yo ke poto oyo kinde poto yo ke poto na sera président
Mobutu. Mobutu. Nakena ba 85 85 86. Yango tozo sula matango le placer moko longwe mboka na 85 86. Olongwe mboka. Oyo ya tango président na biso Nagi à musée, vacances le bosso nagi na musée. L'era banyanga la carte na 98. Tango ya côté différence ni tango ya que longwe président Mobutu, il obi le président Mobutu côté sous différence ko c'est côté ki ba terrasse belé kolia passi be col pass. Bon l'era wana na ya ki bo ezaki moi ba désordre muke hein, au moni ba période ya ba nyanga la carte ba biloko kolia ezalaki te bon bala liboso pe bon banana kendaki. Oya. Na ya ba fufu et comme ya ko tuta courant et comme il y a Luka, il faut qu'il y ait un gombe tout ça. Mais on attend aux agues, ils ont couru dans la bien, tout, ma courant, tout, ma comme nous tout, ils ont bien, tant qu'il y a un problème à courant. Mais les longs ils ont pire. Les lots que tu as dit que tu es présent, ils sont des raïs. Bon, on a un ils ont ça, ils ont une bande de la mission de Mino Awa. Tous les gens pour tous sur la sur ma mambo cannabis, ils ont ma terrasse, ils ont mon et ça donne. C'est pas on est au moins une terrasse, ma terrasse de examiner. Et puis bon, bakulu na paye tout ça mon a. Bakomi et belé bon, bana mikende tout ça mon a l'aime tout ça. Bana ba 13 ans, aux ans mon a bon. Moi il y a 13 ans, ça y est dit année on sort. Tout ayi ko hôtel, ayi dit ko linga moi si ali coupa mon coup c'était. Et ça va nous déranger moral na bino besoin. C'est bon, ils ont dérangé mais ils ont bien été. Ils ont bien été. Moi na donc azalaka moi na au moni bon il faut respecter bien mukolo boina boya. Pour bana mike baza ko banga ba papa te bon ils ont ça la bien été. Ce que bino boza libanda bozo boka kude na mboka na biso. Tant bat boza libanda bolobaka nini pona mboka na biso. Take bozo bunda pe pona mboka na biso. Est-ce que un jour mboka na biso to kozwa appel tozo ngandenge tozalaki ke ba courant ba classe za la bien ba salaire za la bien. Est-ce que okoni mezali kaka mboka na biso bozo kondima ezali. Kondima ezali mboka na biso e ozo ngandenge ezalaki. Tout d'abord volonté et puis amour. Soko mutu tout. Après si amour na mboka na ye makambo yotama nango bien. Pour me soit phénomène combattant bon oya ba combattant na lo bon na bien ngo mingi tenga na poto ozamo na bon ba combattant na bon na bien mingi te bon Afrika tarape bon na ba million na pensate na za kotala bon makamba âge na ngai bon na linga kande mboka na nga ezala bien mutali otongo midi pourquoi c'est tout. Est-ce que les lots de tout le bavé social na biso okut mona ondengeni bon eza moi dire jour au jour bon eza changer pour na za mona bat na tongo ba défi na pourquoi pas futa mbonga mapa akimi li pango to mo 200 francs 200 francs bon et puis pe ba tout moni bon baza o senga mingi hein. Yo monte aux vendre au sentier on va ba moni ko mona poto pesa eza o sala passe bon biso ba poto to yaka bon mutapia biso azate au moins to bimisaka l'air mon pe to katana ga quand mona asko yeki ngwe famille oyaye et puis ça va candidater mo na ko yel su kinte te pesa candidater to si to message na donc to discuter kaka ezala kaka guerre bo kamata ninga ndengwana bo oya mis makazi pe azuyo pe ayu makaka ndengwana ezala kaka ndengwana o kuboya famille te lelo sikonde mozo mona bino boza libanda bozo ka kude abakonza mboka na biso na ba ministre na biso eloko nyokolo bana bango bazolanda yo taki congolais taki mutamboka na biso pe oa bizaka libanda azane kombata te azane nte maza posa mboka na biso bon eloni na oloba amour amour elekinyos amour paix biloko mibale na sur ekoti ça va omoni bo tolingana bon kopesa nde bo batamisala omoni amour eza kopesa pe batamisala moto pe apesi kaka ndenge wana et donc la bakaka na mboka na biso amour ezala bon lelo bato bazoloba mosusu babia bakombata bazobundisa mboka na biso bakombata balingi mboka na bakombata bazali banda balongwa kuna baya po bunda bango alobaka libanda mo basala bo bamisu bazobunda pour intérêt mboka na biso ezala bien. Que bino boîte bozali banda et le ko ni sala ka ke
et le comment ça la mboka kuna pe na poto bato asali marche le comment ça bato asali ça kani ke ba senga bango mingi bande ko ba senga bango mingi ngo ça ba makanda to eza bato so bazangi mikanda bato bazanga mikanda bateka lupango na kina tenda poto ya onke sala bon na poto moni bon mutna mutu azana bitna ezate ke bato no surtout bazangi mikanda bon bato pe bazana mikanda bazali ba ope ba na mikanda te bazali bon mususu osala ndenge na bon pona amour ya mboka na ye omoni bon pe watali bateka da lupango akenda poto zo mukanda te ndima bisu balobaka bongo bon wana bon eza nango faux problème koteka lupango ou bien mukanda te po mututu na poto azala mukanda te aliaka tongo midi pourquoi te eza ça dépend bamboka pour moi na poto eza na trois solutions eza fo na mukanda ya mibale fo za na ndako ya misatu fo za na musala siko biloko misatu na poko kisango nde ezalaka problème okoki kozala na moko oza na musala mais ndako oza na ngote okende musala ovanda pas mutu faut contribuer bon bakosaka na yo mpe lere wana na ebasaka na esprit na yo osamona owana ndako mwana musala te bon sikoyo ofuta ndako ndenge nini take bato balobaka mosusu balobaka ya kubula no poto te poto loko te poto musundu sazo ba musazo avanda na kin na yebi ba mboka no sa poto do bonne comme na poto conseil no kopesa ba jeune o baza a ba tunyo so ba rolanda yo ba musu ata avandika ba bula poto yebi tot na veni ba poto yebi ba veni ba poto yebi ba veni ba poto ta azala ke abule musala na kin me yebi ka funa kin de poto ba bika poto ta buka mbongo poto ba ba so bini mala mo jin mon conseil no kopesa ba bon na pesa ba moni conseil poteza paradis poteza dire très dur marathon ça pesa très dur au monde biso déjà to komi kolo mais lobby et vous allez sous pire pour na bana même bano biso to boti kona ça pesa très dur au monde bon conseil ko pesa ndé bon awa na kin soko débrouillera na yo bien bon ma camarade va retourner bon vendre dans la kin aux occasion au club de vacances aux ongi poto et za paradis aux amona poto et za paradis et l'on nga na bangwana poto et lokola mboka nyos pongana umeliki bon presque 33 ans son ami poto za dire kala ba 33 ans on yebi tous les coins à poto tous les avenues à poto au monde chaque fois na yaka na préfère pour nga omoni babake po mutu na umeli na préfère ande na vana na kini na vana na poto po yebi da makamundela do sala ba mundele o sala $1000 bo mundela kati atikelo $300 ko $300 de famille na kini mundele a katarate ba msuba bi wa mo vivre pe na mbonga bana tango ba msuba zo ba bi a poto vivre na mbonga bana rondo sala note vivre na mbonga bana so ba bi na poto msuba monka abota ne bile 4 bana ba futa mwana salaire ne salaire ezande wana te omoni kala avant vivre na mbonga bani foza na mukanda soza na mukanda te bo mbonga ngo ego wita na soza na mukanda obota ta 4 bana no vivre na mbonga na bango te ba mbonga wana mundele akalikila osamona popa mwana goliaki mwana golia akende kolo mwana fo sombele basket mundele akalkila exemple on a bana 4 na bana 4 na mundele yo banda pesa combien na mbongo yo salaka akoyiko bakila akoko pesa ba 200 € na bana 4 wana na chaque mois pour na bana mais moi na fali lem su fali na cantine ça mon cantine on a yo para 4 bana ozo ta $2000 le kuta il concerne na $2000 te $2000 ya mbongo belé ta ba peso $2000 tango ko 4 am so atikilo 1000 yo mo dondo na mbongo ya ko ba ta ko eza ba pays ko ya awa eza ba pays hein biso to na France eza ndemonate na France à partir à moi na moko so ko 3 ans ba ko peso eloko te il faut bota mwana mi balé pour banda ko pesa tile ba ko 18 ans bakati bon bana mbale on appelle ça 100 € par mois wana la France na koloba mais moi ne faut aller à la cantine osamona bon bakaye pe il faut soba malgré l'état et dak moi na les razamuke au moins a occupé tout son belé basket il a dit €, a occupé mais les racoli il faut la griffe hein
ba basket ya ba 300 400 500 euros. Mais yo para aux ambonga pia osomba ba biloko na tout te fiba na mbonga bana eza lokuta bon ça dépend. Il y a bambongo. Ce qu'on va mon candidat na poto vivre ndenge. Bata mabata mato, biso za mon candidat musa kenda kabimia kulala na kataka. Te otambola na yo normal, mende il faut qu'on respecte mibeko. On fraude te. Net na batria so fraude. Nganda okanga yo abengi police. À partir de ya wana police ndao ya otuna yo identité. Na soko tambola no ale batuna ba otuna yo je. Batele misao, la sa mukanda. Pour éviter ba place habitumba banini, il faut qu'on éviter yango. Ba milliers moko ya bien te ko éviter. Est-ce que on okuta na ba congolais kuna okuta ni milliers na bino? Si ba milliers o ikodi congolais moko za mukanda ba bibe ba congolais biso biso to lingana kate moi mutu za mukanda to signaler mbila. Te wana lokuta. On a le côté biso ba congolais bo tolingani hein. On a poto ko lieza bien coureza bien nini sans hôpital au félé. Hôpital au félé mais il faut aller na seki. Bon mususu ozana mukanda te mais mundela ko pesa yo semi sécurité sociale mo bo le mususu wana maladie o kende ba pesa 100%. Bon mususu wana mukanda te bon net biso exemple là to kende ki sika. Obeli mais on a un candidat, mais il faut qu'on soit hôpital. Mais c'est comme mairie, on est une commune. Commune, nous qui est en charge. Au côté hôpital, commune a foutu bambon là surtout. Bangale na compte ici que ça a préparé 33 000 francs. Sur le tien on a $, ils ont préparé 5 000. Mais commune on besoin de ça là qui n'a rien de foutagie. Est-ce que la poto qu'on a payé bon on a rappelé mission na Congo ça va faire réguler au monde va faire bateau de la mission tiki mikua mona mesa pesa na ikuna pina poto te exactement ndé ba faire bateau sur la ndé na balabala ata mundele moko za ko souffrir hein. Au moins net biso ba congolais o ya biso ya wazayo ne biso do mona ah lelo na biso ne moye kino ki ne pe ville au moins na mitu ke do ki na ville au moins ba aveugle ba nini pesa nga ba mais bazama na tango bino za tango to songa na tango ke tango bino tango za tango butu na kasavu. Est-ce que ils ont rapide ba fazer ils ont rapide ba to ba aveugle ba maman bazo bazana ba passe ba coca est-ce que bono mona ba nzila na ba cité on a mis un centre. Centre handicapé, partout. On a chaque commune. Est-ce que l'on est ça là que l'autre biso mon ba centre en ati. Bon, on a évité. On a moyen de ba exact. Pourtant on est ba centre. C'est comme ba centre, mon mingi comme mais le moko peso monyo déployer king ba kanzela ba prince. Si, na mona na maman wa avec même sous moi na mutiado simba si na mutaza avec le bon na prince munene bon kaka ko buta musika tout tier. Si na mona. Et ça la rabino ndenge. Et bon, et ça la rapace. On va biso na na poto to na ba avec les bien éduqué. Akenda ka école. On voyait pas avec les lèvres sur un embois. Mwana coca zo benda na na mboa ko donc mboa mutaza ko même avec la salle azana bureau azape na ordinateur na ye donc mboa ko joyer neti awa asala ko bien na inkole mboa memieti abani amaki metro mboa ngo bazalaka na bibende amaki metro ti akomi na bureau na ye pe mboa pa vandi pembeni donc mboa bango ye na mboa na ye baye bani asali pe na bureau ekoki na suka sanza pa na mbongo na ye salaire azana ndako na ye kazo benda na prince aluka senga mutu te biso nde wana te mais eloko nde na poto eza oyo tomonaka mundele pe azaola na balabala mundele pe azaosenga mbongo na bametro basenga loka ya biso atende kuza basengaka loka ya biso mususu neti ya biso ya mususu za suko senga PC soko fongoli ko PC ndolo chaque jour soko PC te muko muso ba kuluna pe batake yo te wana nde mabe biso mona mususu akoyana bana na ye surtout mingi ba rumain akoyana bana na ye abandi ko senga so po sali faut pas aller aibio surtout ba rumain bato abebisi kuna na Europe. Et là on est à la passe na poto no mona so tali montagne ya boyeza passe et là ils a passe na poto eza musala omoni batebele babanzaka ke musala ya awa na ya poto donc ya poto eza facile okeka ko lokoti
les babi kayo il faut ça là au moins mutu biso mutu il faut ça là pour pas tout ça banara bandi 8h aussi ça 17h monsieur de 17h ti ba 22h monsieur sur 22h ti ba 6h du matin erne surtout musala et ça on a porte même ça les a passé ndenge boyo kaka mutu wasala ba place imbale mais wana musala mundela cha 8h place imbale ale msusu wake asali 4h on a payé asali 4h pour baksa 8h pour yo jamais mutu nzamba sala 8h 16h par jour au kokate kololo ka mabibi eloni esala ke makambo nyonso ezoleka na mboka na biso pour tomonaka vêtement bokata ba concert na biso ebetama lisusu te bon wana omaninga naza mutaba concert benzate ata mais oyebi mama musique na biso kaka mwandambu na yo kaka ba musique bokala nde oneti kala tosaka kota neti ba tabulei tosaka kota mingi est-ce que le pose à battre ko ka musique na biso ezo si na yo kaka différence ni ezali musique na biso ya musique na mna kala na musique te ya kala leki omoni sonet sikoso na tulio ya kala yo za mwana lelote omona ngana tumtalibo ma père wana za raisonner nde mususu ya kala ezali foko yo kama loba mais lelo maloba ezate ba kombo na ba kombo bon donc ba bêtise ya kala omona ba conseil mwana tanga mwana tika muibi mwana yokela ba parents osama na banzembo kala penza ezala est-ce que musique lelo ezo dikema ezo bebisa mas ezao bebisa banzembo moko nde bo ekoki kozala ya bien mais bino pe ozana poto boyo kaka moi msumisi bo na poto na biso tala succès pour est-ce que oyebi mission moko bon wana mingi ya ba distraction ya bana mike ba distraction bana mike musicien boye osama na poto bo batebele bana tante po yo zana tano za raisonner kayu bana ba kolia nini boye na boye osama me awa na kina remakaka batata mibimba na tongo ke bakende koluka batelemi jiba leki wera oya leki boye confiance ali boye mais wana tout eza ba distraction fallait kende koluka loko bana no ba kolia yo tata boye ovandi ata banga mabale nde ba disitaka nde na otala renaissance boye eza ba distraction ya bien te. Est-ce que bato bazana poto bazolanda biso na minute so boye bi boss nanga jodi di pumba lelo zaki ma photo sur la pema makambo eza ya kin ya kala tango ya président Kasavo na président Mombotu na président Tozanae na makambo ezo za na poto kuna tozomona na miso bato bazana poto bazobwaka. Est-ce que so na biso suka toko sur la poto clôturer mission na biso bato bazana poto ou bazana mbongo biso su balingaka ko aider bande ko na biso ba po ba centre ezate ezana bato na poto bazana mbongo mais aboza congolais adina ko yesu mboko te na ko tonga na mboko te. Est-ce que za mabeto malamu bon eza mabe il faut eza mboka na biso bon il faut koya kotonga po batebele pe mingi baya awa omoni faut baluka système moko ba edaka biso tout d'abord bana mboka po mutu mosusu akokoya na mboka eza bato beye mapoto baza na mbongo akongola na mbongo na ye atali abina koya soki nte ndeko na ngamba ndoki bandana enso abengi mais kozwa mbongo wana msuko tsake enso ba facette omona oyo sali moi centre no soko mona otsati moi centre na yo soko mona osala moi loko na po mungu ozana kino ozomona na tongo bato balamuki lipa kolia ta defi lipa kimi kolia na pokwa pasi ban mwana 13 ans yemo azobokola musu ndaku mobimba mwana 13 ans azobokola ndaku mobimba azozwa ma libota mobimba yemo koti ya tongo yemo nini mais azozwa ndenge nini emsu koteka nzoto na ye emsu komona pasi mona papa mikolo mwa papa mukolo moko komobima na bana mike mwana 12 ans mwana 13 ans bamisu bamobengo pe kopo mona 13 ans luki papa mama mukolo amilio na ndinga viol po bakotsa mbona ndinga famille nyonso wana ezoleka na kinyo na bi bandeko bazali banda baza bambongo o balobaka kotonga na kini te tate yo otonga na kini oyebi mwa bien kini okolo bana bangoni avantage neza ikozwa mbongo na ko somba lupango na kini otongi pe oya kovanda na mboka no bon avantage eza bon mboka na yo eza mboka na yo osalisa ndeko na yo bon eza malamu omoni bon poto malgré tovanda kuna bon eza mboka na biso te esalaka biso mpasi toaka na plaisir ke tovanda na mboka na biso to aider bon mingi mpe baya omoni mpe basala mwa eloko mais bakale bakobeta bango bakale
bimisa mbongo boye taxe boye mais mopaya koya bofongoli porte epai na biso moni bataxe ebele bon eza bien te il faut bango nde baede biso koza mwa toya bon tosala mwa bamakambo ya bien omoni ile mosusu eloko moko ya moke appareil moko ya moke kokoya nango ede ata 20 personnes bazui pe ba misala ya mike appareil yango tout le pas coûtait pas même 1000 euros au moins même ça appareil il y a muke coûtait 200 euros et faut ngoli pe ba misala au moins 10 personnes pe bazui misala bazui pe ba formation ozamo bon bazala ba moyen roya bon ba ko sala. Merci de mettre qui tout sur la leçon de boss na journée di Pumba. Merci na ndenge opesa ka biso chance to mikakoto mikako solo lavement. Eza espace moko to sur la makambo eza etali batamayele il faut makambo moyeza la air moko totali kota musique el moko totali kota politique air moko to sur la kapé bonne bande ko na biso ba congolais ou ba uta kaliban na bayeba bazomona mamezo le kanakini ya pasi na opezo le kana poto to sanisi ngo to solo li lisona so ka poto ko ba pe est ce to mona kana poto kuna na king a to mona banda mwana bandi maternel ti na université a futa kaka Minerval est-ce que bino pe na poto za bomo que mwana abandi maternel futa ti te kuna Minerval les até à partir de maternelle Minerval les até oh moi là moi na commune de à niveau ya université commune que il faut avoir bourse naé à partir de bourse naé à moi chambre moko ya ba étudiant mbongo za ko sala za ko lia moi monter mais lokola ezalaka moi monter il faut loka moi kayu moko boye on a commencé à 2 heures, 3 heures et compléter entre temps et on va le étudiants à Rotanga à Zarosala pour bourse à Zarosala. Donc il soit moi biso bandara bana maternelle ti na souko foot. Ah mais kuna Minerval entraîneur ba exacté. À l'époque na biso là to bandaki Minerval a été tchiki gratuit. Est-ce que ekozonga pe mambwana? Ekozonga bon volonté kaka ndenge ozala ya ba mikonzi. Bon, on a marié. Bon, on a père de 3 enfants. Bon, on a déjà basi ba koli. Ah, pe bana baza. Ah, on a mwana moko kuna de na bana mi balé. Bon, bana nga basi ba koli. Difficulté à moi bana baza kuna difficulté bana baza mona charge à l'endemia. Ah oui, les kitu kuna ndimtele. Bon, il y a kuna de l'herbe na baza mike hein, aux autres ba cantine charge les alliés. Mais les mois na koli bon neti ba nanga ya awa kolia Minerval tout mais kuna biloko eza nango bon olia na yo awa ndi siko ndi charge awa charge eleki mwa na lemsi mo ko débrouiller kuna na bana imbale nazana kisi Laetitia et puis nazana kisi Christopher yende passer bon molonga ina pasteur nzamba na kisaka ozala passer mais passer à l'okutate ya solo après ça biso pe ba prière ya solo to pesi l'air na botaki na omoni nga na ki croyant na pesa kombo ya Christ mais ba mindele ba boye kombo ya Christ na ba bifo ba tsamwa eloko mo na sima ya na chaki Christopher bon molonga nga Marie-Paul Nkisi Marie-Paul Kitoko motema ya boss biao to meka sola to fongola ka mu page moi mukie poto kotika émission makambeze bele ya koloba na yebi okamwa ndeni toujours kundola makambo to balobaka bato baza na poto point balaka basi kana biso na zana kintu kuna pe basi baza mona basi bomona bango différent to baza makambo brutal to babi kuna opesa privilège na mwasi ya mo bata poto ba mo ko préférer ko zo mwasi wana kinda meme na poto natanga ko meme pe na poto kuna mon fongo miza miso ya kimie bon eza ça dépend au moins série na biso bon ngana na femme nanga to bandaki les rapaces tout ça yom to longoli na kino na yo kene poto bon les occasions monani en tout cas na maki ti lo bozana ya ti le loto sana bon to vandi soko ba combien des années bon bana ba koli est-ce aussi que va pe kotomo yo ki pe garçon moi même moi c'est na poto akimi kuna na poto bon to yo ka ngo ça dépend ya ba génération biso to za ba papa ba génération ya lobby génération ya papa bazo boka pe kude na ba génération o bazo kola bazo boka kude okolo bani to kotirer na biso ba mbote na ba nyonso balandaki yo moi message ya suka attaquer na population congolaise na population baza libanda na ba combattant na ba konza mboka na biso obwaki na madedi bon na ba nyonso surtout
nasengi tout d'abord pe eza na mboka na biso nasengi amour biloko mbala soka amour ekoti mboka ekotambola bien. Bon, na pesi pe mbote na boss Didi Dipumba. Bon, na landaka yo à partir ya poto na Congo France na landaka yo. Yaba ndiko musubanga ba ya king bazobanga ke bazoba ke king de. So yo zano na problème te oyo na yo ngana ya na ngai ngana ya na ngabo na yaba konza mboka bazoka yo vraiment. Bon, na pesi bango nyoso mbote ndenge na bike amour ezala. Donc eloko balba ke mutazangi bolingo armona nzambete. Ba dédicace. Dédicace na banda na Aimé Kabango, les champions. Ah, Aimé Kabango. Les champions. Hier, à Liège. Na pesi Pierre Vieux, Mwana Moulaba, Nalani. Na pesi Gabé et Atembo. Boye Azamuti ya Kofi. Na pesi Marie-Paul Kisi. Mbote, na pesi Isabelle Kitoko. Na pesi Oncle Bapus, Mazis ya Zaiko. Wana vient na Bissoana. Bon, na pesi Aimé Misano Nadine, madame champion, na pesi Mbote. Na pesi pe camarade nanga na kina wate si à la bande Achille Wabacha yende ami d'en face na pesi pe Ouago Monia Ouago Jean-Christophe Dedonné pour yende to sala nae na pesi les sous Christopher Kisi Laetitia Kisi na pesi bango Mbote. Bon, madame Bangarana Boraye, na combo il y a famille, donc Marie-Paul Kitoko. Marie-Paul Kitoko. Congo papa yomoko. Bon, ngamongo Kisi Alphonse, babenga mingi na combo ya Biao. Merci vraiment tout ça qui n'a papa na biso Kisi Biao. Na bossa ni mutimoko Yvette Tupela. Na mbali na ye na Hollande. To pesi nombo te ba nyonso bana po to pesi nombo te ninga to lobaka ka to mesana ko la émission na bino. Artiste na bino muna ye vraiment mesana osula na bino ve na arja na demi-dié ba demi-dié na kobosa na te malo lo resi da Congolais ya Fani Bongende ya Bongende Esther Fani Bongende to sula ka nde to sula ka vraiment na kata France wana ve na Serge Ngeli papa Ngeli na kobosa na te ma même inze ma motema to spela metolo bo continuer ko s'abonner na site na biso site kitoko vraiment site ovemeza ko beta ba site nyonso ya boss na Joli Lipumba ne na yebisa babino na ko boss na te babi artiste c'est le scam ya ba c'est le scam na photo te c'est le scam on filmer biso ndenge zala kaka bo continuer ko na site na biso ezala kelenge vraiment bo s'abonner bo tala makambo ma to solaka awa tala makambo le to solo vraiment abino mo pesa ba réponse beaucoup de commentaires bien. Est-ce que beaucoup de choses bien, papa nous bien, est-ce que beaucoup de choses changer, est-ce que bon na bon. Les arandés boito sur la cabo pour toi baka, ba nouvelles autres qui na mo cannabis ou bateau autres banda to sur na bango, ou ya 4 to sur na bango, botika la moko la simato continuer émission na biso. Congo France. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com site ya Kolo Masolo danger. Masolo kitoko. CongoFrance.com